Mbote. Mbote. Zamalamu. Zamalamu. Yo pe zamalamu. Zamalamu. Ah comment on a une? Comment on a Kenom. Kenom. Oza congolais. Naza congolais na sala la musique. A musique. Na poto. Na poto. Afana na poto. Afana na poto. Kasi oyaki awana Sénégal. On a pas vacances. On a pas vacances. Ah, Akutala ndeko nanga. Ah, ndeko nanga Sénégal. Le Sénégal zamboka ya kitoko. Kitoko makasi. Kitoko eleki Congo. Ah, Congo eza motema. Eza motema. Ah, Congo eza na motema nanga. Moga elengi ka. Moga elengi. Ah, mais ulo bagalinga na bien. Mais ulo bagalinga la muke. Ah, ozo kamisanga. Nasu de moya ka ko muke. Kamisanga fort. Mais osala ka basson. Osala ka basson na YouTube. Naza na YouTube. Ah, comment il y a artiste BD7. BD7. Ah, naza na ba clip na YouTube. Soki na ke na YouTube na koluka nini? O tieka BD7 ou BD7 7 au komi yango na lettre. Bokene na YouTube. Comme BD7. BD7. Ah, aza vrai congolais bandi quoi. Aza congolais. Mais yo lingala o apprendre yango ngeni. Na école yango na France na poto. Na France yo moko. Mais sima nali ko kende Congo quoi. Okena no Congo te. Non, nanuté. Mais balobi nanga ezamboka kitoko donc bazo de la kuna. Voilà, OK Brazzaville après OK Kinshasa. Keno il y a 3 pièces. Vous voyez que Brazzaville na Kinshasa ils ont la capitale les plus proches du monde. Ils appellent Beni. Ils appellent Beni. Lorsque vous en à Brazzaville aux autres là. Mais peut-être aussi na kotua mwasi kuna. Faut moi kuna. Basi kitoko. Bien sûr. Ba bele kuna. C'est bon.